obimeni wapi boye na kaka wote na waka musanga bite tika na otala notala ka na kuoto zaki na mwa mama muteme zokoka otiko yo mokote tosaka na ya kovanda kaka osani ndenge afandi boye nakoma kokanisa ata yo moto ozaka na vie na yo ya bien ya couvent yo mpe bosana makambo wana te okoki kokota na vie oyo semeki mike awa kotungisa ngai vraiment alingi susu nini ngai nazoyeba te so nasala nini na famille oyo ntango kutu mowoyangani azalaki awa nazali komona kutu babizeti nyonso oyo bango bazosalela ngai te obike na oba anvie vi wana oyo ozalaki nango ya couvent bamama leki na bino ti balingaki ndenge wana tosala totiki mpe ka vi yango ti est-ce que oza kotenir vie yango facilement avec les difficultés mais eria nango kaka avec du temps nga kosonga mpela donc kaka mpona bano soki tembele nga nake na nga na place na yo nga nake kuna ka bamamere mpe bazalaka te yaya bongo bana otika baona nani batikali basi bakoli mitungisi oyo nga nazokoka na ngango te siko bango basembeli no baningi nini yaya eloko mpenza balingaka ngai nayebaka neti sikoyo aya koyebisanga ye semeki ayebisanga o tozela oyo azalaka na Glasgow kuna na poto nani Armand Banzuzi abi tozela ye aya abongo sikoyo toya koloba makambo ango ya mbula nini ngai nakontinua kolala na setisi avant kutu avant mwana akufa ya na bango déjà na sita balelala nani oui entrez ngai mama mabo meu boni nala moninga ndeko boni bino te biso toyala biso yo bibongisaka suki yango te nini nango ekaza bongisa ote male eza leperi chapeau ye akoma osala esthétique boni mama nala boni bino te tozala biso kimi ezali kimia kaka mama kimia eza nango makambo akolanda lisusu te te kofaila biso kaka mabo meu mama aza kobe moshar te bongo ye mpe mandumba akomi kosala mikolo nango omoni azobima ya ntongotongo ye mpe azosala esthétique toza na chance benza bana nyonso mwana na mwana kaka omoni sikoyo lokolo wana akei mpe nzambe bapesi yo mosusu abandi kosala yana ye makambo asuki mama okatisa mpe kuna na ngambo ya kobongisaka mpe biso te biso tolinga na biso kobonga atako tokoli tolingi kaka kobonga bongezaka nde na kokola ngai mpe nazoleka na ngai nakokota kaka porte na porte ka mosala nango oyebeli ngai kodefisaka banyama ozodefisa biloko kasi nyama te ngombe taba ngulu nini nyama nini taba nde otie na kilo ozoteka na kilo nazoteka na kilo te awa tolia awa kutu bango nde bato balingaka taba te bana na ngai nyonso awa balingaka taba te boye 1 kilo tiaki 1 kilo awa ngai moka moto naliaka taba bango balingaka bango taba te kaka ngai moto naliaka mwa taba na yo te mama po eza baparti ya bien ya kofutaka nsima ya poso moko te mama nsima ya poso moko ekipawa nango mpe te ata poso mibale okuti kaka bango bongo mama tokobomana mpona nionga quartier ayebi te na mikolo mpe nazosala moni oyo eza mpe biloko ya ndambo ya biloko ya kati otie oyo 1500 francs nazotia mpenza prix moko kaka na ngombe mabumu eza te oyo alula nde mabumu nde nakanisi mabumu nakozwa lobi mpo mabumu oyo ya taba esili deja tala mamo ya kwe kuna moto azwi mabumu oyo ya taba wana nde moto azwi oyo wana bosalela nga nani yo bolukeli ko mosusu ko bolia na ya boye nakei mpe nanu natala mpe lisusu wana na ngambo po bango mpe basalaki komanda tabango mama tokomonana te nga nazali kaka nayebi kamarade bongo yakosani nga sinakelekesi na okende mpe kuna nakendeke
kotika malamu gentil. azalane gentil azalane gentil tozalane kaka yaka mingi mais omoni kaka ngai mpe na misala na ngai obimaki na bapamba te mokoyebika ata otimenge na bino azala mais eza mpe ndenge na ngai nakokaka na ngai kobimaki kotakotaka mais ye souvent ayaka nde kotala nga na moninga nde mosusu wana so tosi tomeseni kaka tia sususi te totiaka otia ndako no na mabondeli kaka yaya oza so na makanisi te nalingi kutokonda te mposo ozokonda ngala esa yo nde moto otikala na biso mama nge esanga mpasi omonike bandaki makambo eleki nga aza so tranquille te na kimia te na biso nayebi nano te tozela nano kasi arma wana kouta poto so mpe baya oloba nini ye arma mpenza akoya ye mpe aloba ane mingi te lobaka bandeko nde bazotia moto wana kishasa balobi aya mpona mwana mpe moya kotelema na se te ye kosangana mibale te ya papa ya mwana nalalaka na se chambre wana mosusu banda bakanga bafungoli nano te kolo mo mabe ambo te bazozela libanda bamona biso ndeni combien toteka bataba na victoire pourquoi bayaka chez papa il faut ozala mpe rapide Serge servi bato ya mosuku lesa bango mosusu ezoya botumbaka sala nokini epuis taba wana il faut ça on ne peut pas mandefu bato bango la biso amusala bino fo sala ngala ko makusala mo obo musala mo tuti ba prezo ba ngela 11 prezo 11 banda Mbonge. Ozawana ovia baby saki ovia salingo. Lere yango. Ndolo mutape salikanti. Boli il faut yeba azamwasi ya libala babala ki ko bala. Tozwa yo makangu te. Grand frère abala ki na mbongo bacho baboti bana oyo. Mais lelo yo makamwa grand frère na biso na nesilité. Tokundi vie kalate. Tozo se préparer to landela makamwa vie mususu ekoi. Mwana mususu ayeko kufa. Liwa Nicole biso batata to yebi yango te. Biso to yebi liwa Nicole te. Liwa Nicole il faut yebana. So ito tikaki makambo ya vie mais makambo ya Nicole tozo telemela ngo. Ya Nicole il faut yebana nzela. Biso beba mama pe to yebi pe liwa Nicole te. Wana bino mosolo ba ngal pe na za wana mwana tsukazali yeyo. Aza mwasi pe.
donc ça bino boza mo biso beto zape na ba ndeko mi Okise na etika na miyaya. na lobby donc kati yoka boza bino boza eh faut ndenge bozolo ba bozolo ba bien te bo compliqué ba bon mwana bokosepela te okofana noni maladi nini na malongo mwana abeli mbala moko mokolo moko maladi eyebani te mwana kufi toloba te Yo bibeli yo koloba nini? na koloba eloko moko te liwa Nicole ni na biso ni na bino ngai nde mwana wana eza mwana ngai te pase ya na ngai eza ya ngai te Ekoyebana. Biso na bino tokotala. ça va tika bango bala après courage oyo bozolobela mpe nayebi te soki kindoki moko boye ezokolangusa bino soki mpe eloko nini mwana wana ngai nazoloba na grande sere na yo lokola vandi awa bolingo ye wana biso towelaki eloko moko na ndako te eloko nini biso tozwaki awa totika biloko ya ndako mpona bana wana biloko moko eta ndako ebima oyo ekenda mais siko bana bazalaki complet mwana moko aza te bana baza complet nzambe mutu apesaka nzambe mpe mutu akamata eza nzambe eza bato mokili te yokutelingi kota vona ta moke te aza ebokota nsima na kopulo nsima lokokoke aza mwa moke aza engare neti bino te yango kopupola ye toza na baproblème na bamwa bapigeon te na bairone likambo te toza problème ya bamabata na basoso awa toza na libata face à face na libata alobela biso makambo toza na mwa nani yango sikoyo akomi libata yayo anga akomi libata Aza libata ko? Wana na kasi aza mosinga ngai. te ya c'est trop basemeki na mpona nini boye ko semeki mike boyaki awa bitumba o boyaki nde mpona koloba makambo nana bondisi yo me kasi bamenase obino bokomi kosala yo mpe lisusu makambo ezali awa do obimi na yo Otindaki ye na banzela na yo. obimi na yo voilà donc fo banga mpe ya na ngai augustine ajoue na bino te ezali teke po Opekisa leki ndenge azoloba te. nakomi boye il faut na yo mpe te na tuno yo kopekisa na oleki nito koba topekisa Augustine pekisa opekisa leki na ote tozanga be misato nde toza alors ta grand frère décision molai te problème ya biso tozotambola pesa biso position eza moko position ya nini tozotambola biso tokotaka ndako ya nganga te tozotambola toyeba nzela oyo mwana na biso akei na yaya tokipaki te mais na mwana biso tokokafidi te tokotambola ta banzela ngai Ok. nayebi nzela tokokende ngamu natekali chef de famille Voilà. nayebi kotiela nga coin te po biso tokotaka yango te po tosala bandeko mibali te yango fo bomonela biso bokomondela mpe biso te Bibi, bokomondela kanga biso te monoko na yo, okisi Bibi. na osanga eloko moko te osaka ngai okosala ngai eloko moko te Osaka na ngai. nayebisi yo maleki te c'est trop batata mwasi na bino mpe balekisi tisili mais papa leki bato bango kosambela vraiment ide bozozwaka okela ndako nganga mpona babia yango okendeni oza miso eza na oze ozoyeba eloko te oyo ezoyeka liboso na ozoyeba te oza miso ya bapete soki okanaka biloko mondeko tolobi yango wana oyo grand frère akangi tozotambola na bino oyebisanga vraiment bolingi nini eloko tolingi yango oyo mpo mbala ebele nga na grand frère tochange baeglise boni biso tozwa résultat biso tozotambola tokoluka bakolo bato ya mayele motu moko ya mayele oyo akolobela biso makambo oyo Ok. akotala parce que epa na bino koluki solution te soki biso toluki solution te biso sikoyo totelemi tokozwa moto ya mayele motu wana nde ye moto akokatela biso likambo oseki mpo ezotouche yo te nayebi yo bien bamanevre nyonso oyo ozosalasala mais ngai napekisi bino eloko moko te soki omoni ke biloko ya ndako lokola ya na bino atika yango ekenga na kovamela yango nazomona place bino boza kobimisela makambo nyonso oyo awa te mbongi aza na ndako na ye na mwasi ne na bana aza na ndako na biloko na biso ye aza na libala nini mpe yango wana evimbi deja aza na mobali na ye baza na nani aza na posa babiloko soki ozombele tozwafundamaki posa na biso toyeba liwa ya mwana grand frère bana tikelinga c'est comme si bino boza na souci ya mwana koleka ngai mutu naboti ye mais po ozobouge te ozolobelokobouge nini ngai naza nzambe te nayebi epai liwe ewuti te bonge ngai nakeme l'essentiel loko nayebisi yo yebisa famille no ngai na kotambola famille nendeni kaka tokotambola biso moko te tokotambola na bango na bango elongo soki bozala mbongo ya transport biso otia mbongo ya biso topesa mbongo na biso totambola nde banzela biso tosambelaka tokota bandako biso tokotaka nganga te yo tokotaka nganga te namona yo na poko telema
opale totika mamanga ye moko bapale kata bino moto totika ye moko vraiment bongo balobi so boli biloko na biloko swe botama siko tosala moto tika bana ngata bino moko makambo biso na mwana ngana ouais biso tokangi yango yebisa soko otinda maloba baleki no bango bokutana na reno na bino bokutana lobi na biso biso tozoka oza pe bandeko mibale ngambe pesa likambo ekoyebana nayebisi yo boye auguste na ya na ngai te misabi na ya na ngai te ozoka ngai na ya na ngai te monene ano oye na mbongo ya na biso mpe na ndako ya na biso afo abalaka biso po abalaka biso suwa ndeko na minene tokolakisa bino bokolakisa biso eloko moko te yaya boni boyeko gansi ezalaka te bakonyokolo boye te gansi okoki kofanda boyetele Augustine moto na sukoli otanga biso mabala mabala libala paso awo makara wo ndanga mayeba nzwa bengeke makara wo me ka manda sa kan fitar da me ka mewo buran an ko wacan kan da buwa ba da mayeba an tarte na fa je ma duf e je ban ko ma ko buwa ma bo lo yi yawa lo yi maka musute binu mako bo yibi maka me yana family na binu ngana ya mun tuna sala kala na yana ke experience bon ko na ngai matogo yibi sa ngai ke na mtu abu makabatu na family bi la mayibe na panda ancho lo yembe takwakale kama uwa bonkoko nanga batika na sala kama biti bantu nyosa bayibi ngai loko lekawa muntu moko agosote loko yo ya bonkoko muntu moko akwaleka bonkoko na ngai uya ayana le kama ye moko binu moko mpi boko mona ye ma awu ngara jo mona ye pona loba ye moko aloba ye moko na munoko mubale famille mwasi famille mobile bini nyoso dolika lobanda dolika machine dolika ye machine moko alika awuti boy aliki boy ojonge boy kende biso toza na problème te mwana na biso tobotaki ye mwana wana topesila ye mbongo mama na ye bazwa ye ofele te il faut toyeba vérité l'écart eloko ya pasi Nicole ngai nde papa leki na yo nzela oyo okei biso toyebi te soki eza nsima na biso landa biso soki eza nsima mama na yo landa biso ngai oyo nazoleka nga naza na likambo te soki mpo na nga namoni ntina na olekeli awa te mpo bakola makambo bango oyo biso aza mwasi tobalaki ekobala soki ozotia tu nazongi na kosote pe te yo nga nti eloko nia mpasi ezali awa bango bazoloba so ndenge na kosote lisusu bango bakokoma ndenge ati kasi bino mutu bomemi biso ati sikoyekekoma nga naza na likambo te nayebi te ndenge vie atiki biso yo ava oyaki oyebisaki mibali na yo nayebisaki ya problème eza te ozobanga nini awa nana banga nga nakokobanga koyebana nga naza na likambo ya mutu te ngai wana naza na likambo ya mutu te mwana aza mwana biso moko toboti tokoki oyebile likambo te oyo ayebi likambo akende leka petite sere Nicole ngai tata mwasi na yo bisika oyo okei biso toyebi yango te mutu oyo asali yo likambo ya boye Nicole kotika ye te kangama na ye Nicole aleka nga baleki na nga baleki kuna me baleki parce que bino bato bolingaki makambo yango toye kodiskute lisusu awa botika nga naleka nga nde mokolo ye mpe aleka bino nyonso ye aleka mpo na nini ye aza leki na nga aza na problème na bino motu bolobi bopesela mbongo ezanga kende kasi
ekende kaka oyebe eloko moko tokoloba nini mayele esili ye yaya olingi nini yango ya na ngai yo bandaki kotia tika toza na likambo awa nganga ye moko aloba akoloba nini yango eza baje na bino eza baje na bino po eza baje na bino baje na bino ya bino ko ya bino bakosali complot na banganga yango ya bino alesima yango ya kotina bato piège awa awo yale pa na ngai ngai nayibani ngai naya moto nyonso bayibi ngai nasalaka ngai naza verité naye pa azobelela soto nayebeta makasi te azobelaka bakisi eza likambo kongala te eza likambo kongala te yale mona na ye malembe nazoyebisa yo malembe nakosimba yo bibi okosimbanga na nini yango yo kosimbanga nakotuta yo te yo ozokosala te munene ezokosa yo bibi munene osali complot nakozwa mpe maboma te osali complot na nganga na bino bolobaka eyaya ndomta tikanga nini yango yaka eboma mwana ye osuki bibi bino na ya bino ndeni bosuki bosali mpe complot yango ya zero biso mpe tokoluka biso yo mama koluka mama nasoloba na yo luyewa mpona koswana te luyewa mpona koluka solution tata yo muntu oyena bango ngabo nkoko na ngai ekosaka te oyibi lekama yaka na famille na yo lukende luyukana lekama so ya te ngana yane kama koloba mingi te melotia bankoko awa lukende luni lutala sima te likambo oyo lukelinga nalukeli yo nini siko mayele esili bino ngai nayebi likambo te ezala kaka ngai bongala lisusu nalia mwana oyo ya ngai mais soki yango te bokofutanga che lokola mpe baluki boye lokola baluki boye esemonaka mpe awa te bino nganga biso mpe tokoluka biso lokola bosali boye retour ekozala nga mpe na kolakisa bino omoni kindoki yayaya lotia bokoko nayebi osolola okende libanda na solola lotala sima te otali sima okote jamba papa nalingaki mutu oyo asali likambo oyo eske yo kokoboma ye te ngai awa epai na ngai nabomaka te ngai nde nalakisaka moto oyo asali mabi soko ye moko amoni ke nzela lokola amonani awa atiki soko atiki te bino lokende koboma ye epai mosusu mpo nga makila banto nadiaka te ekila epai bonkoko na ngai batikaki bonkoko oyo balobi kodia makila motu te kobomi mpe motu te oyoki okende kobomi epai mosusu lotia bonkoko awa obima okende tata oyi oyibi ekoderange yo te mama po dérangement eza te tovanda na biso kaka nafani na ngaka ntango likambo ntango mosusu tozoyakayaka boye yo moko oyebi kaka ntango koyaka na kati ya quartier oyo kaka biso mibale nde totelemaka mpe mpona kokende kotalaka mpe baninga toyaki mokolo tomonaki ndenge basemeki na yo na babopilo bayaki awa papa oyo papa semeki na yo ya mokolo wana ayaki mokolo wana matata kaka ndenge azalaka matata mokolo aliwa ya papa tina koya mokolo na bazolobaloba biso kaka nganga fo tokende kaka kotuna makambo epai ya nganga bana quartier balandi bango wana vie nganga kaka ngabi botika nano makambo oyo oyo mwasi wana alobi ye kaka boli alobi ye moto asambelaka na bandeko na ye nga alobi akomi kutu koloba soki akutana na leki oyo ya biso ya mwasi awa na nzela so bakutani bakobunda ye na bango bakowelela nini bango kaka ndenge bomoni bazolobaloba wana semeki mike okasa likambo so yango nayebisaki ye mokolo wana ngai alobi soki oza na besoin ya biloko ozwa no kaka ngai kutu pour moi ndenge nakuo naye kozwa ya mwana oyo mosusu malamu kutu nafanda ata na bao mibale nzambe atikeli nga ke babanda kotungisa nga ndenge wana tokende kaka makambo ezobonga te famille na ngai mpe batelemi bango mpe balobi te tokokende te parce que kote wana tozokende ezali bango bato bakende koconsulte tata wana ifo sikoyo biso mpe
totambola na côté na biso mais ngai mavomengo makambo wana mpenza na ngaka na nga yango te ngai bomwana na ngai na ndenge nakoli boye natikali koyeba bandako wana te. Ah mama makambo banganga wana bato mingi mpe balobaka bakotaka te kasi mpo na ngai nganga aza mpe motu mpe nganga monaka oyebi makambo ya losambo wana ezala mpasi mpo bayebi so mpenza motu boye nde asali likambo yango boye te lokito ngai mpo na ngai bolia banga te bolingo yo kobanga te kende so balobi ke yo nganga kobanga te mpo so oye kobanga bakanisa kaka ke makambo yo oyebi kende kobanga te po ndenge bazali koloba na fwe wana c'est tout mbonge semeki no mbonge wana merci eza problème ya kobanga te ngai azobanga na ngai te eya question nde na habitude liwa ekutaka epa ya nzambe ozomona eza ekutaka epa ya moto ya mokili te yambe ye moko moto ayebi sikoyo ekomi bamemaka nga boyeboye wana ngai alingi mama ntango likambo ekoyaka nde esika moto mpe asalaka mpe likambo moto oyo akufeli te akokokota na morgue jamais moto oyo aza maladi te akokokota na hôpital akokota te kasi ntango yo okoyelika bakata likambo boye mpe basemeki baye balobi telema tokota nganga nde lero okomi kokota nganga te akanaki yango te ata bato bakotakota banganga wana bakana te ata bakoko na biso bakana te makambo nde ekoyelaki bango nde yango ekotisaki bango nganga abanga te kende kaka okoka kobanga mpona nini biso toza bandeko na yo mokolo wana tolobelaki bango tolobi bolingo aza ndoki te na famille ya bolingo wana tomoni mpe te nani akoki kosala likambo ndenge wana mingi ye lokola awumisaka te alinga kaka yango ya mwasi wana soki wana babunda te bakoswaniso mpe bongo te biso mpe tozali na quartier boni azokamwa ntango bazoloba ndenge wana kaka po ozokamwa kaka oyoki makambo te ndenge ezalaki awa ezoka nde bango ntango babimaki awa bakende kolobaloba bazolobaki ndenge bazokende kopanzelanga sango nga naza ndoki baeshue te bakana nga nani bakosala ngelotosi tokabwa nibi nga nasinaa tosi tokabwa eloko mpe kobanga bango eza sote eza te obanga bango kwa nini yo moni moto abota mwana na ye yaye boni boyeko eloko moko akobanga eza te biso moko mibali biso moko basi biso mibali toza ndeko mobali okoloba biso te kasi biso bazomona biso mpo bayebi kaka biso ya mwana mobali azalaka te yango wana bazolekisa mpe fami yango ya semeke bazolekisa tosi tokabwana banda ndeko moko kofe tokabwana na bango pimi eza sote na ndako okei problème eza te kasi bozotika bakoka na bino bokende nango ata milamoyen te kutunalobana biso Shagi, bodébranche congélateur mpo nazomona tension pezoleki na bango soki bitumba bunda makasi oyoki bakolonga biso te mpo bango balekisi mpe mabomeo naoza milangi yaya mpo nikimi kozala te nakoya na esengo boye nakoya kuta kaka problème donc oza na kaka te omoni tolanda bango te ndenge bango basali bakei kosala g na motu wana oyo tokei koluka motu bango nde bato bakende koluka motu wana te biso toyebi ye bango bakendaka ndenge bango kosala mpe g na tour oyo ngai nalobaki na bango mokolo nayebaki soni te nayebisaki bango alobi malamu lokola bino bozokanga ngai ndoki malamu to biso mpe famille ya mwasi baluka yo na géri bokoluka mpe parce ezali teke tondima kaka oyo bango bazoloba wana mna mwana mobali yango naza nini na ndako engambe boyetele nazoyeba te mwana oyo mpenza akoloba nini alandi kasi noko nde géri ndenge aza bilemba ye mpe bilemba mpenza engambe wana ya pamba mpenza ndenge aza wana flore ngai doki mamakinga nalia mwana na nga bokokie epai akendeke nga nayeba olie bango te kaka ndenge bakomi boye mais ifale nalie bango ata ntango baza babebe azalaka boye azali oui. Bonjour. Kaka yote. Ah. Kaka yo.
nga nayebisaka yo epai na ngai bastratégie ekoki kosila te ntango bango baye kaka mbala moko kuna ale nga nalandi ngabe nilanga na nga mobulu boye lisusu kobima na bango nga nalobi bon ole bakende kuna esika bazali koloba wana malamu na devie bango ndeko na bango ya mwasi wana nde nazwaki awa ntango bandeko na mibali bazokende nga nalobi ne yo tikala ndeko ya bafamille ya mobali na ye wana ngabi yo tikala makambo tozomona na quartier oyo mwana mwasi oyo boli nalobi ngabi bokende kaka epai ya nganga wana azokosana bokende losambo azokosa pabombama bino bokende epai ya nganga kamati adresse ale zo adresse yo eza la première mbala oyo eza ngombe eza lisusu taba te eza ngombe ezouta na famille ya na ilanga na ngai mbala oyo nga na kolia motema nazoya na ngombe moni ngombe yango moni ngombe yango mafuta wangana sali ndenge nyoto bu awa ale mpona yibike tokolia yo yibisake ngai yo mpona le cherche soko osali le cherche opona kanyama malamu longa anake nayebisa lokito naloba naye makambo nyonso ebongi esili makaku azomonana te akei kosala barecherche ya bilanga epai nyonso azomonana te na quartier mpe alobi aju te alobi na quartier na bango kuna na matete bato nyonso bakomi kosambela sikoyo balobi na ngai yo te akei koluka epai elanga moko amonaki na matadi kala na matadi akoliwa mpo bayibi te makambo bayibi te mpo kuna biso tokomaka te lokola ye akembala libusu akokanga bango mpanga aza kuna yaya pardon yaya na ngai abande kotuna obanda kala yaya yo so okangeli biso motema motu mosusu moya afongola biso akozala te yaya pardon yaya na ngai toza baleki na yo nde kulutu soki oyebi likambo na nzoto ya mwana to na nzoto ya mobali na yo yebisa biso toluka solution ata na baeglize yaya tokende yaya na ngai po sikoyo oza na kimia te na ndako na yo moko komi kobangabanga nga mpe kuna na ndako nazozala na kimia te nde nazokutaka na basituation boye yaya na ngai bana moso oyebi likambo yaya fongola biso motema yaya na ngai oboya yo pete tokobwaka yo pete yaya ozaka yaya na biso yaya na ngai maleki ndenge okasi mama ti ndenge aza na mama ayeba likambo aloba ngo te ti ndenge bozotungisa ndenge wana vraiment mama aza innocente ti ndenge aza wana ayebi eloko te nga lebi mama très bien ti ndenge abokosi tokoli boye ozotungisa boti wapi engambe omoni bisika nyonso totamboli bakangi nde ndoki yango soki ayebi ke likambo aloba parce que toyeba ndeni torange problème oyo engambe mama azalaki ndoki banda tobokwami ti suko aboma biso te kaka na minute kala makeye na yo ngai ya kindoki nde wazoloba wana donc nazomona ngo lokola ezosala mwa mpasi ondire so nini me nalobi yaya na ngai yaya nafukama te naloba ndenge nini yaya na ngai soki mpenza oyebi likambo yaya fongolela biso motema tobongisa yaya biso misato boye liboso na biso motu te nsima motu te yaya soki okangi biso motema su yaya esala boni yaya na nga pardo yaya nakufi bana na nga bakunda nga kende kaka nga nasina vili na nga ndo awa kona bandi kobela ntango nazalaki nzoto mobimba sibozalaki bolobi kaka ke nga ndoki sikoyo awa maladi ekangi ngai bakoloba sumi naza kaka ndoki nga nasina bimi na nga ndoki nga moto naloki fami ya mobali naye koluka ntina bino te siyo tofandi na yawa banda makambo ebima wana esali sanza boni ozoya mpona oya kobimisa nga kindoki maladi yango ebomanga kaka nakufa na nga kaka mokili yango etikala lokola nga ndoki nasi nabimi na nga ndoki oyo nyonso ese elobami eske ekozonga lisusu lokumu na nga eseke partout naza ndoki naza ndoki nalo grande sœur biso toboyi toperde o grande sœur soki oyebi likambo oyebi biso tozwa solution ya problème oyo grande sœur eza mpasi nazokoka te donc ozotianga mpenza wapi motema ekominga mokuse engambe toke na magasin okesole biloko basalelaki olobi na shagi oliaki yayaya neta olela yango osiko okoni kolia te mpasi mpe yango wana olingi mpo kolobela biso bosolo te yaya osiko nga bibia nakende wapi mama nasala ndenge ni ya na ngai nalobi naza ndoki bibiane komona opaste naza ndoki
ata oza ndoki biso tokokima ote grande sœur possible okima lelo nde boyi komona na oyebaki makambo nazalaki nango kuna na kati ya butiki te yayo na ngai mama lecto ata bino bokimi ye toza bana tokotikalaka na mama ya biso yasopona bongo bezalaka te tokokima ye taza ndeko na biso ayaya langage wana ozopesaka bana tokoki koboya yo lelo soni biso nyonso toyoki yango esika moko na famille mobali na toboyi yo naotinda biloko ya kolia chage alambela yo lobi na ntongo mpe na koya après tout wana aza ya na biso toza na ye kabe moko okotika ye ndenge wana mbote mama kale kale moite bana tozalaki na matanga nazotala kuti namonaki esu wapi nga nazalaka kuna abo bosaninga te sikoyo na matanga biso nde batozala koyemba te namonaki yo kaka yaki na bato losambo nazalaki na kitambala boni nzoto malamu oye kotala boli naye kotala mama mpasi mama moyen te makambo akindoki ebima awa famille mobimbeki mai isolo wana balinga soko ya te pa bakendeki kotalisa makambo kuna soki makambo nini mama biso mpe tolingana biso makambo asongisongi te me basundoli ye kaka ndenge wana eza mpe makambo asongisongi te kindoki eza bato soki balobi baza bandoki baloba oyo oza ndoki me bakuta na kindoki te me nzambe mpona ye ayaki vraimen mpona bato mabe so oza moto malamu oza peuple moko oza déjà garé quelque part azalaka plus na besoin ya bato oyo aza kokende na mabunga mpo azongi na nzela bon biso toza bato mosala na biso kolokota bana mpate oyo batengami tozongisa bango na nzela na ye tokutana na ye merci pour l'information problème eza te bongo oyo obondelaka wapi ngai nabondelaka pembeni na biso kozala mpe bien soko oyo tokomosanga mpa na biso nakanisi nazoya mpe kuna kana merci biloko na moko merci Ah bon? Maman, c'est à Malassé. Bien, maman. C'est à Malassé. Merci. Tout bon est là. Papa na nguya na pesi osusu merci ndongo pesi ngai opportunité ya kokoma na kati na ndako oyo papa yo lobi esika makolo na biso eniati epesameli biso tika ete ndako mpe famille oyo epesamela ngai ya solo papa ntango na belele makila oyo ekende kopebisa oyo nyonso to ekonfesaka seigneur nio te na kati na bisika oyo saint esprit kamba biso sunga biso pesanga intelligence pe sagesse na bebisi oyo nyonso to eza baantenne parabolique eza baonde bameter oyo nyonso to bafréquence nyonso batia na kati na ndako na kati na famille na kati na lopango na bwaki yango bisika bika dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tika ete masolo na biso ya na bikamo na maboko na yo tokoloba ki assiste nous Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maman nangai bonizo. Sote kubaka boy. Lelo malamu lobi ndenge mususu ka ndenge wana. Nafanya ngaka. Maman nangai yo kasi yo soko vandi boinde problème ozala ngo ekolongwa yo. Yo kasi soko tielo boko na litama. Pour une solution. Sœur nanga makambo comme na kabo. Na komi ka lelo malamu lelo mabe. Na monika asoli wango ya kaka na kufa. Ko nyoka maboite. Ko ba fana na liwate. Ko ba liwate mukolo moko. Mona ni lelo na salon na bibisa bana tala bakanga tabatindi na basusu ndenge bazoleka. Soyo ayeka kana tuni mwana mama za na chambre la bi ate. Makambo penzi ezolekila bato ntoka kane na yoki ozoyebisa sœur vraiment nga na place na yo na opréféré na kufa
Ah, nzambe na ngai. So na mama na ngai, so na tena kati na Biblia, eza na mutu moko. Oyo nzambe abotolaki biloko nyonso bana bibwele bambongo ba bien. Ata mukolo moko te asengaka liwa. Ekomama Bible etonda na makambo na ye. Wana eza ye te. Ngai nazoloba mpo na ngai te. Bon, soki ezalaki mpo na ngai nayebi te soki mpo na boli mpe ndenge nini mpo wana mpe na Bible mpe eza mpe moto mosusu. Kasi mama eza Job te. Masero okoki kosenga liwa te. Bible yebisi biso voici je vous ai donné le pouvoir. Mais eza na pouvoir nango te. Mais oui, non, maman oza na pouvoir nango. Oza na pouvoir wana moto akosa yo te. Moto abotola yo te il faut tia bagarde fou na kati na libota na yo. Okoki kokonfisaka maloba mabe na kati ya monoko na yo te. Moto anyoko makambo te. Makambo kindoki mama ndenge ezonginda. Mama, est-ce que aza balabala mobimbo oyo lobi na ke wenzi na wenzi na biso oyo mama ya bandalungu oyo moto nyonso azotuna mama bobino boni kaka kuna makambo kindoki na kati kabi biso toza mpona kisongisongi te kindoki eza na balabala na biso te. Kasi oyo ozoloba wana po ozozwa mbeli ozokoti esusu na kati na pota oyo ezali lokola bato bazoyebisa ndoki me yo omoi na maloba oyo eza kitoko oyo ekosoulage bapota wana yo ozokotima te nga nazoloba na ye ndoki te nakoyebisa mpo yo osambelaka ndenge makambo ezoleka ndenge ezosala epasi osoka bimi libanda bato nyonso bazotala ye famille bakende bakotala ye me bakosala yango nomoni ndenge nazoloba wana eza exemple nazopesa soki ezalaki ngai antuka nakufi na ngai kaka mama wana eza yo me nzambe aza na posa na yo aza na besoin na yo ndenge eza mama na nga nzambe apesi yo pouvoir oza na pouvoir il faut sala bagarde fou na kati na libota na yo moto akoki kolobela maloba mabe te kotika porte d'entrée te oyebi ndenge eza wana satana akotaka kaka na nzela ya bapense na biso na nzela oyo yo ozoloba na monoko na yo yokende kobelelaki okufa na yo mama okoki kokufa te akoki kokufa mama yo ye kaka lelo Est-ce que botamaka mukolo moko na mobali na ye soki bosali mariage ezaka nécessaire faut bokufa mukolo moko na mobali soki oboti mwana est-ce que eza nécessaire okufa mukolo moko na mwana mama namona nanu cimetière moko te basangisi mwasi na mobali batie bango na kati na libulu namona ngo nanu te abotamaka ye moko ata baza ba jumelle ata soki bazaka ba jumelle na ndimi te bakoki kokufa mikolo moko pe batia bango na kati na cercueil okufa kutu mpo na ngai kozala kutu mwa malamu mpo au nom de Jésus na lié esprit de mort wana boîte ya bisika bikauka mama na ngai nzambe otikala malamu mama okende mpe na Yesu akompanye yo mama ngai naluka mwana mama namoni courant mo ndire elingi kele chaque aluka babugi atia pembeni mama nazana tozana ba prière mo tozosala eza ya bamama soki okolinga koya kosangana na biso naza awa kutu ifale nakende eza na grande sœur nanga azalaka na Allemagne avandaka na Cologne aza na boutique na ye na donc aza na shop na ye mobimba ateka biloko ya kolia biloko surtout kombo na ye oyebi ye mpe bozalaka ne mpe moziki moko oyebi ye très bien mama Dede moi c'est papa Jean Bouloba bazana na Cologne nakende otika biloko po okende kuna mais ntango naleki natali air natali ngabi non il faut naleka nakende pa mwa boli nakende koyebisa bazali awa baza te baza siko baza na Cologne bayete nauti nde kofrete biloko na bango po ekende nzambe alingi yo mingi mama na ngai pa alingi libota na yo kotala oyo babotoli yo te oyebi eloko oyo eningai koya te balobi ntango bitumba eyaka makasi ntango nde mbengu eyaka makasi conseil moko na kopesa yo tozaka na moto moko oyo akufela biso na nzete na ekolusu soki obeleli ye okomona miso ekofungama nauti kuna te ya somo oyo aye wana lobi nini bakende kaka losambo ngai nabi ye mpe lokola azoloba makambo akokufa wana ngabi soki ngai mbele nakufi oyebisa ebongo mama wana alobi te ezalaka te wana ayi kobima wana te bolia alingi kaka kufa na ye siko mwasi aye koluka ye azolinga te tala nanu mama ta yo moko ngombe moko boye emipesi nango civile ya ye na ye civile ye na yo ngai ye moko azobimisa maloba na ye zwa ye akokobikotisa na bilanga mama kotinelanga na biso mwana mwasi wana ye wana azoloba makambo ya losambo wana nayebi esika salaka malamu bino mpe bana quartier bino boza fo nini ntango matanga ezalaka na lupango wana ifale botuta bango te botuta bandoki namonaki okote kunepa maboli kuna lelo kasi makambo ezonginda kuna makambo ya kindoki ezonginda kuna te banda nikola kufa
na mobala maboli makambo eza kuna bana tokosolola na banda loko bango bamikumisa biso bana quartier biso bana quartier bosaki eloko mama tosalabafamille tokota kaka bale deja bana bato siko bato ya losambo bakomi kolia soki ngai nazalaka nazala mwana moke lokola bino mbele moto ya losambo nakomona awa boye mama bobosaka lokola bino boya bamama quartier bokotaka ta kuna nde bokendaka bopesa ta maboli yango conseil Master. Oui, papa. Ok. Siko boyoka ndenge nini? Bokokende kaka na église. Bon nzambe asunga kaka. Ngana sel musana ngana asengela ikosala le reste nzambe asunga. Wana na église nini? Biso sambela na la foi audacieuse. Biso to ko ya na biso. Mama, pona pa nzambe aboyaka mutu te, kaza na besoin batu nyonso. Merci. Bon motika. Ndena yina makambo ngaba benzi ya lakisi nde ende mutayebi ye penzanga na yebi na yebi sikateka osambela te osambela te tosambela ka osambela ti bon conseil on a pesi za mabe fubuza na bonzambe eza bien kasi yango wana ate ba réveil matinal na ya ozwa bino ya tokenda te pa frère kele malamu mama ngana lekiti merci mwana na ye lisusu si azande eloko kopikola kaka kopikola otindi kaka ngombe ye oyo azalaki komela cigarette atiki yango atika wapi si mokili yango mpe bato nyonso bakomi kokende losambo mpo na nini ko ngao kamwe kotanga mpe kombo yango awa te amen amen olobi nini mama malasi papa oui po eke na vie là nazosala évangélisation na quartier okaka ya église ezali na mwa liboso wana nazwaki mwa conviction moko nakota na kati ya parcelle mo bauta ozwa matanga nde nakoti kuna nakuti mpe mama wana na mikote ya ye akufelaki liboso mobali aye okufela mwana mais à chaque fois nazokende koexorte mama wana nazozwa batake makasi na préféraki naya kokomisa yango pai na yo po yo moto ozala mokangi bapa te soki okoki kobakisela ngai na équipe na biso intercession mwa bafrère basœur oyo yo oyebi tokende po tokende koprie mpona mama wana amen amen Sœur Malasi, Nzambe aza mon aimé. Mais c'est Dieu, c'est un Dieu qui agit d'une façon ou d'une autre. Amen. Amen. Et le fois au Kokene Namusa Nzambe et que tu arrives là-bas, peut-être que Ezo Senga, moi, union moko boye pour que puissance soit la makasi. Voilà pourquoi la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que tango koni moko sangisina mibale na misato moto ezopela makasi. Omoni batako nazozwa bafo matako là tozako prier pour la sœur Nono Munga. Maman la belle da akenda kwa za na Londres wana. Donc jour wana kutu so ivuma nazaka na jeune te na ebite ndi nazate na okilo kwa bambinge loko na panzi. En tout cas na bang eseki lokwa ko banga mais lokwa nzamba za na biso ka tango na belila kiye kitaki na bilo ko la pe na jwe lokwa na panzi na otika te fona kini tina suka. Maman Malasi, je crois pour que Moussa Nzambe sa malamu na osepela na associé na frère Stone, la sœur Nadine. La sœur Nadine. Na kumisa Nzambe mingi parce que na équipe wana na intercession bazali parmi bato vraiment namonaka basalaka Moussa Nzambe malamu. Oui. Frère Stone. Benga pe sœur Nadine. Excusez papa. Na ceux qui appellent moko ya Allemagne, frère Peter. Frère Peter benga kinga aipse ngana peso message au mais ko nazali na moi pongi bien ko benga yo ko zéroté. Na ONG Femme Plus et Femmes et Enfants. C'est je vous ai dit ça. Aipse ngai ya maman Diabwana. Maman Diabwana aipse ngai il faut ça la tout azozela okomela na email. Je crois que la séance de la prière intercession, il faut peut-être mettre à côté parce que ils vont prier pour la bango pour qu'on Zambia soutenir bango fortifier bango. Bango bazo garder bana, bazo garder ba parents, bazo aider quand même pour l'éducation fait sous cette population. La sœur Nadine. Mais frère Faston. Boya nation Nadine. Ils ont malamu mingi.
eloko basali eza malamu koleka. Pasteur son Nadine, maman Malassi azali koloyo kosala évangélisation de porte en porte. Je voudrais que vous accompagner maman Malassi na mosala na Nzambe. Vous savez, Nzambe alingaka leur moko tozala unis, c'est-à-dire que tozala belé na mosala na ye. Voilà pourquoi Jésus-Christ on a retravaillé. Apôtre azala ki mon côté, azala ki 12 parce qu'il y avait que tant 12 personnes basangani, c'était une force. Je voudrais que vous accompagnez maman Malassi na mosala wana évangélisation de porte en porte pour que Nzamba zanabino. Ce que je voudrais vous conseiller naba Nicolas Moussou, parce qu'il ne faut pas jeûner à tout moment. Nicolas Moussou, il y a un jeûne. Le matin, vous salez, vous salez le temps 12 heures. Vous avez bien mangé. Parce que vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, dans la Bible, il y a qui était Milimo Moussou, Bakimaka, il y a jeûne et prière. Amen. Vous venez avec la prière, mais il faut aussi qu'on sanctionne la prière, on a jeûne. Et qu'on soit mais toujours est-il que notre arme efficace est la foi. Tant que vous avez des mensonges, attends au moins une manifestation satana, azali ko se manifester na quatre na moto, azo sala makamane na ndenge. Ayez la foi. Sachez que notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, azali plus que vainqueur. Et azali kolo ya milimonio surtout et ko tout ça. Amen. Et bien, je vois tous ça, trois à Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Tu as déjà force. Merci, pasteur. Les âmes sont la vie, tu vas sauver Jésus-Christ. Tu vas te voir les mêmes sans embêter. Bon, comment je vais prier pour vous. Éternel Dieu notre Père, na pesio merci Nzambe, lolenge yo disposa mitema ya bana na yo pour ton travail. Na commission na zongisi lo kumukembo masanzoli pa na papa. Oh Dieu, pesa bango makasi, pesa bango ezangi papa, pesa bango nguya papa. Oh Dieu, olenge Yesu masio lo bakiete, okei me kotika biso ba falante. Tu nous enverras le Saint-Esprit. Tout ça bango na nguya molimo mo santo papa, afin que nzela bango bakotambola. Molimo mo santo dali le consolateur, l'esprit de vérité, accompagner bango na mosala oyo et pesa meli bango papa. Pour que Yahweh va marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, des succès en succès et des réussites en réussite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez côté les mains. Le pasteur m'a pas dit que tu as dit que tu as comme ça, oui, c'est un protocole. Pasteur, je suis trompé dans ce qu'il a fait. Bon, on a fait ma bouquet, bon, on a fait ma bouquet aussi. Va continuer à nous répéter parce que normalement, on va répéter. Ça va. Parce que il a chanté, il qui ma fille ou un katana qui wana et mon bon pour la film sous. Bon, que nous ebisa frère Emile, où il y a financier. Ah, mais quand là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit ma câble voilà. Ça va? Merci. Ah, ça l'a compte rendu à montant et à remise à la caisse. Ça va. Bonjour. Merci. Merci pareillement. Eh, mère, mère. Mère. Ah, maman l'a mouké, mère. Maman l'a mouké. Na olemba te ndeni mère. Yo yebi elanga na biso ndenge bapaya bakoma kokota yomwe na lembi boye bapaya bakomi kokota ndenge mais place totele motema kuna elanga ngo bakoma mema soki bakoma yoka bakoma kende soki nzambi soki ndenge nini yango moninga vraiment na lembi mais place yango mpe na tele motema yo mo yebi espoir na ngeza wana ti komi boye yo na yepa na yo donga pena naza kolema makasi Jofis
elanga wana ezali ya yo te ezali elanga na ngai bongo ngai moko nakende kokundula elanga wana nazanga bastratégie ngai naza deja na bangombe na ngai kuna nabandaki na bataba naza na bangombe na nga naza na bangulu na ngai kuna ngai nde nazodevisa okodevisa soki yo omoni ke stratégie esili yo eza pamba soki bango bakende esika oyo ozoloba wana yo okanisi bakolonga te Dieu fils wana nde makambo akobanga tokokumba bango siko na ndenge mosusu kolukela bango kanda koprovoke bango mpo ata bawuti esiko bazokende wana soki kaka biso toprovoke bango bakwei biso tolokoti na lere wana kasi eza bongo te bango bazotambola na oyo bango mibeko biso tozotambola na oyo biso mibeko nabangi na nga te mere nalingi kaka nayepa na yo nayeba mpo nayebi yo kote wana ozalaka makasi ntango tozwaki taba wana ezalaki ndenge nini ezalaki na provocation te kende na kuwa nayebi so kende na kuwa provoke ye ntango yo provokaki afingaki yo te na kati ya kofinga wana oyo ozwi ye te si ndenge moko mpe lokola bango bakikotaki binzambi wana biso mpe arme na biso toza nango kaka tozolandela kaka bango baza na munduki na bango me bayebi na bango kobeta masasi te biso nde tobetelaka bango ntango mosusu masasi omoni na ndenge nini lokola ezali wana ntango tokoprovoke bango lere bango bakokotela biso tobandi koswana kobunda ale nde lere biso tokozwa bango kasi lokola esali boye provocation ya makasi kota na lupango buka bamanga ndenge olingi tumola bango ndenge olingi finga ndenge olingi ti okozwa réponse moko ya mabe epai na bango ndenge ozwaka réponse ya mabe epai ataba wana ozwi réponse surtout ngombe wana nde nazokana yango moni en tout cas heureusement yo kote wana ozala makasi nalandelaka bango soki balobi boyenga na keibo en tout cas espoir na ngai nabi pa mama tozala kolandela bango kaka wana en tout cas bangiso te naosala makasi donc mosala no sikoyo eza kaka provocation bango bayebi ke bakoki korépondre te mais soki barépondre kaka ale biso mbala moko todusoli place bango bakolinga kaka bakoteli kaka biso tokoteli kaka wana merci mama na continue banzela mosusu lokolo lobi boye a partir ya lobi déjà na bandi baprovocation makambo ebandi déjà sene tolakaki baloki tokuna nayaki diamfuka ezalaka makambo yango lelo nabangaki mingi oli kozelisa te toza presse surtout ke tozwi elangelanga malamu sukola mbala moko makambo esili baniongo nyonso esili eza chance te nga mpe na continue banzela mosusu continue nga mpe nake balola nani kondu wana Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo libiki nanga, komboyo elonga nanga, komboyo makasi nanga, komboyo, 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 komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, 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 komboyo ya Yesu, komboyo, haleluya, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, ni Yesu mwana zambi, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu wa uzima, hata milele Yesu ni Bwana, hata milele
toyebisa oyo nyonso te kofesaka seneri na kati na ndako te tozwa possession ya ndako ya libota oyo pe ya nzoto oyo tozwa possession ya kati na famille oyo alléluia au nom de Jésus Seigneur, c'est ton colon femme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ce bébé qui puissant du Seigneur kufa yo nde famira yo nde nzambe osala kufa soko lobisa lelo ya kufa na ye akufa na ye kosala kote kokufa ezali liwa ya moto nyonso na kombo ya nzambe zako nyoko na pasi mingi nyonso soki akufi zwa yamba ye malamu na ye kutu malamu kutu apema mbala moko ezala kaka bongo sala yo mimonisa na kombo nzambe nako mama namoni losambo na biso na ya bino ekokani te ntango topreparaki mpe losambo oyo bozalaki na biso elongo te eske bokoki kotika biso te tobondela soki tosilisi bino mpe boya na tour na bino ezalaka nde boye bongo nde kosambela nde eponi nde bato oyo bino bolobi eza yango te mama na ngai biso toki botika Alléluia, kusa nzambe. Totelemela molimo nyonso tu oyo ya envoûtement, oyo ya dérangement, oyo ko siéger na kati mesiko. To bebisi molimo oyo ezali ya dérangement. Oyo nyonso oyo ezali ya to kei ko bebisa no. Dale no, kusa de Jésus. Dale no, kusa de Jésus. Nzambe ko tiki ko na kati ya maboko na yo. Éternel Dieu tout-puissant, Père de gloire, Papa. Natiki liboto na kati na libota na yo. Yawe yo lobelo ko za kati ya maboko no atabota mokili ko ikobokola ko ikobotola yango te. Tango natiki mama na biso za na kombo ya bolingo odielo ngina bota ne pe bana na ye na kati ya maboko na yo. Yawe na bikamwa ekokende biso yawe na bikamwa yo tika ko batela ye. Yango to ko loba boye. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mama na ngai. nayebi te lolenge nini ovivaka na bamama mibali baye na kati na esika oyo bazaka bavoisine baza bavoisine bayaka kaka awa bon so baza na problème tout ça. Est-ce que mama okosepela toya kosala ve na kati ya ndako awa namoni so boye kozala kutu bien sœur Nadine moni yango te ke faut que nebisa pasteur ve penze ke eoza na kati na ndako ya mama awa. En tout cas namoni eti en tout cas faut faire part car la pasteur pour vraiment ndako en tout cas vraiment présence moko ya mabe eza na kati ya ndako ya makasi. Amen. Mama nakanisa nzambe alobaka na lolengi na ye oyo ezalaki kati na ngai peut-être nzambe arrivé lango par ma sœur na yango wana namoni na oyo tosali awa nayebi ke nzambe mpe asali ya minene ezalaka na kondima ye alobi ndima seulement et puis ezala na foi moko absolu soki oza na foi moko absolu nzambe akoyeba na kosala oyo eza mposa motema na yo mama na ngai kolemba nzambe te biso mpe tokolemba yo te toza toujours na yo toke toyebisa pasteur comme ça botika kobongama toyebisa bango tozwa mo équipe mpo toya na ndako toya kosala intercession problème eza te kimia na yesu mama nayebi kokoboya te eyaki yo na kati na eklezia na biso na kanisa yo moko omoni amen na bandi oyo akimia mpenza banda na bandi koya changement ezali nakowanga nango te ser nazomona mpenza changement ya monene. Oh, gloire à Dieu. Nzambe asalaka ya nzambe ezalaka malembe malembe ya nzambe ezalaka mbangu te ya ye ezalaka malembe malembe mais kasi yo moko ndenge oza wana lokola ondimi okomona kaka oyo kosalema totiki biso toke nano toza na kati na champ tozokende kotala mpe bandeko mosusu kimia na yesu etikala kati na bino. Oui. Mais c'est pendant que tu as courant à l'église. Mais oui, bité, tout ça na bukanga 95, oui bien ou bien. Ah. Tout ça, faut qu'on y ait tout c'est pendant que nous qui osons ça là, bah démo pas. Deuxième mois bien. Bon, qui m'a dit. Oui, bagage. C'est là, il bagage, bah ça, on fait mon angélique. Ça va, il a encadré bien. Ça, ça lui fait mentir, moi c'est.
moi banzembo namonaki na cassette moko boye namonaki elongi ezolukaka production appui ya bana nzambe soki nasimbi en tout cas nzambe ekoya kaka ekoya bokimela yesu etikaka Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Baningami Katinankolo. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit loué. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien. Ndenge na uta ekoloba, thème na biso elelo ezali la sorcellerie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Nakati Mboka Nabiso, depuis un certain temps, les Cambouana et la sorcellerie et j'ai en pleurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on doit en parler dans 4 églises dans Zambé. Pour que les enfants de Dieu, basent à la avertis, basent à la informer, les manœuvres du diable. Parce que Satan a rodé tout autour de nous. Pour qu'on détruit mon abisso, pour qu'on brise bisso. Nous devons savoir que Zalina Ngambe Moko, Pembeni Nabiso, comme on a Yesu Massia, il est là pour nous soutenir. C'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi de Rois, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Nous allons lire rapidement un passage. Dans Matthieu. Amen. 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 Matthieu chapitre 17, Tobanine verset 14. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu le guérir. Jésus répondit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça les démons qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre petite foi, leur répondit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons pour la parole de Dieu. La sorcellerie, ezali puissance mon qui est bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Notre Seigneur, il est le tout-puissant. C'est-à-dire que puissance naïe, ezali likola ma puissance nyonso ko exister na kati na mokili. Voilà pourquoi bien-aimé dans le Seigneur. Tozali ba na Nzambe sengeli to banga ta mokete puissance wana ya sorcellerie parce que puissance en Nzambe par Jésus-Christ a pesa biso et l'équipe puissance nyonso tout. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit que nous sommes des plus que vainqueurs. Alléluia. Bien-aimé, to soki ba vainqueur bazalaka, mais biso tozali likole ba vainqueur. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. Voilà pourquoi Seigneur Abisso, la sorcellerie n'est rien pour nous. Tu côté un passage dans la carte de Matthieu. Il nous a dit que la histoire, il y a moi qui connaît la malade d'Andeke. Par le biais de qui possédait. Mais tant on va même qui est pas un disciple, il y a Yesu basambela qui pona ye, mais mon lit moana et kenda quitté. Mais tant on va même pas le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, on qui présent en tant que il a menacé l'esprit
pe esprit wana ebimaki na kati na mwana wana. Alléluia. Ba disciple ba pousse ne pas na Yesu mais Seigneur, pourquoi biso tokoki kobimisa molimo wana te? Yesu alobi na bango, c'est parce que vous avez une petite foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à kokola na kati na condiment. C'est très important. Ce qui tokoli na kati na condiment, ata oyoki mouvement ndenge ni na butu, ata moni pese na butu, ata moni muselekete, ata moni satan yemo kona maseke abimelo na kati na chambre, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'on dit au nom de Jésus, moni moane kokima. Voilà comment le Seigneur Jésus nous a enseigné dans sa parole. Mais la soukalango, balobiete, moli moana abimaka, nanzela à jeûne et prière. C'est ça aussi le problème pour nous les chrétiens. Et sengelito kangamala bondeli. Ceux qui ont dit comment de la mingi bien aimé dans le Seigneur, diable sera toujours à tes côtés. Mais ceux qui ont connu ici, qu'on dit manayo, au sengisiango, nama bondeli, bien aimé dans le Seigneur. Ata Satan a poussé ni pemena yo akokima musika parce que tu seras avec Jésus-Christ à tes côtés. C'est-à-dire qu'on a la présence dans la carte yo et Satan a causé occasion mon colomo te poussé la pemena yo. Alléluia. Le Seigneur est en train de me dire qu'il va faire des grandes choses. Il y a un mouvement dans cette église. Nous avons senti une présence ici à ma belle carte d'Ecclésia. Et nous allons prier parce que notre Seigneur il est au-dessus de toutes choses. Il dit dans sa parole que rien n'est impossible à celui qui croit. Et nous savons que nous avons la foi. Nous croyons que notre Seigneur va faire de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Mengo. Salte pini uti pa no pini uti on bossa porte na biso mama pa ni. Ngo discuter nanga. Mama discuter no uti boy zala raté. Parce que kota na lupango. Ngana koti na lupango na bino. Mama ndingo sel boy ngiro baki uti. Eza balabala leta. Koti na lupango na biso. Eza balabala leta. Mais eza balabala leta te quand même. Fude la ngompa. Mama kati connaissez pas ina bino. Ah ouais, eza balabala. Eza balabala soki bino bobimisa miru bobo eza na mbongo. Ngo bino so bobimisa miru te. Okosaka na batu te. Mama Mama, mama te yu moko kata baka mama bomengo asali. Azi salte na komboli kuna yeti on libosa porte biso. On voit les ailes comme il y a un gars. Mama sona pe salte za la ma pe yazi salte pe yeti libosa porte biso mais elle kamba olobela te. Ah. Mama oyo komi nga mususu. Siko bino bino bombe mangotiwa. Eh mama, oyo komi nga mususu. Kende ko komona ka salte za libosa porte. Problème ezati. Olienga na kende kotala yozwa kaka kombo kende longola matiti wana luka place okovotia. Mama salte za la ma be ndenga eti awana eza bien te mama. Nyoso kama kamisa boloba no ozolimisa makambo boende. Na ke lobela na kolobela. Na lingi ba problème. Na lingi ba problème te. Mama longola te o basa soko baksa. Oyo komi liga mususu oyo komi kindoki penza baka mama na kata quartier. Mama izara te. Ngai ndoki. Parce que olongoli ba ngai ndoki. Olongoli ngam na sisi bato na lupango na bino. Yo longoli sisi liboso yo tsolo liboso. Ngai ndoko tangela kino ngana kolo moko. Ngana famille. Ha? Ngana famille lekisa ngai. Mama Doris. Mama mama. Mama ko pata. Mama ko pata.
balabala ya leta ekomi balabala na bino bana no bafingi ngai ndoki bato nyonso bakei na lupango nga mtina le bango yo na ngai nde naza ndoki songisa makanisi na yo yo na ngai nani azali ndoki nalingi opesanga réponse ofanda nanu bapesa ngai réponse awa onga nafinga miloki na kati ya balabala azoyeba te mabomengo tekisa bana na nyonso eleki soki bango baye kotumbola yo olimbisa bango na kombo na nga pardon zongisa bana na lupango tozalaka ndenge tozalaka soki salite eza wana nga moko na oya kolongola ngo nasi na ndimi kindoki na ngai makambo nyonso ndutu wana ndenge bozolobela ngo pardon mafukameli yo kende kaka pekisa mpe bana napekisi bango bima totalakota nde na lipango kikumbi nga na olaya eloko nzatile na bimisayo shagimaaali mbongwakala ndilongiloko mbinzo kasi yo bana te namoni eloko boluki awa te boluki nini awa botika bango basala ndenge balingi so basali libanda eza libanda plutôt bolinga bosokipe na makambo ekosala bana pokwa boyebi teke toza na veye ya priere awa donc boluki nano diable akota po abanda kosala mosala na ye awa mama nga tuni ndenge mabeta tuni mama eske non yo nasi nayebi biso yo oza mokolo soki okuti likambo tia kimia tika koluka makambo na bamamo bana nde wana bazala kola bitu esalaka te bongo sikoyo boya koluka bakota na lupango mposa bato boya kokuta bato boye bakota na lupango oyebi na ndenge na ngai mpe naza na droit ya kokangela bango ape nabengi leta aye kokosala constat bakokanga bango me nalingi yango te bolimbisa bango yo nalobaki nokende kozwa matiti wana olongola natindaki oke oswana te mama boni tabengi basi non nalingi caractère wana te mama pardon engambe luka moye osomba ozwa mbongo osomba basukali bamiliki basali na nzambe bakoya wana po moto na moto abongama mpo na priere nalingi baproblème pampama